amesana kotalisa bino makambo ebele, amesana kolakisa bino bachangement ya bien, amesana kosalela bino badécouvrir pe l'émission ya bien, ameka atalisaka bino biloko mwa mosusu ya kolia pe ya bien. Vraiment nakopesa merci na Nzambe parce que apesi nga susu makasi pe courage oyo pe apesi nga souffle de vie ya kotema liboso na bino ya kotalisa bino nini oyo tolingi tosala. Merci lisusu napesi na mama Kelly Joyce, mama Kelly Joyce na papa James, mama ba merci ebele ya bino yango oyo, mama bienvenue Aigle na papa na biso Telika, merci vraiment parce que na soutien na bino nde na jeudi mototo pe atelemi subu a présenter émission oyo. Merci vraiment na koloba na babone to ya Kelly Joyce télévision pour kopesa biso susu temps ya kotala pe ya koloba ya commenter pe ya liker. Vraiment merci na babone to ya Kelly Joyce télévision. Rachidi Mutoto lelo na yeli bino susu nini oyo na kokiolakisa bino na journée ya lelo oyo tozolamba. Awa na nsima na biso toza na oyo babengi mbwengi. Mbwengi oyo mbwengi na biso deja totokisi yango tozolambela bino mbwengi oyo eza mbwengi oyo eza pomme de terre. Pomme de terre tokati yango na bamoye na yabuye oyo eza ai banikisa na tangawizi. Ai na biso banikisa na tangawizi oyo eza tomate, oyo eza oignon, oyo babengi litungulu, oyo eza feuille na biso, oyo pilipili na biso. Vraiment baboni ya Kelly Joyce télévision tolakisa bino sur ndenge nini ya kolamba mbwengi, façon nini tokolamba pe mbwengi na suki tokosepela yango. Na kolamba na biso mbwengi tokobanda oyo tomoni daya totie mafuta na biso na moto ebandaki deja kokanga. Oyo tokotia oignon na biso oyo tokotia oignon na biso oyo tokataki totobalisa oignon oignon popenda oignon elimba echange penda couleur nsima tokoyeba soki tokotia su nini na biloko na biso. Moni deja ke na biso ekoti tokotia feuille na biso totie pilipili tobalusi yango po tokotia tomate tomate kwa koma mai oyo cha ai oyo asakola ni oyo tangawizi
Pomme de terre na biso po ebela na mwa chaleur oyo esangana etenga mai amai te mai sika mama etoka siku mokie siku yango mpona 2 minutes siku yango mpona 2 minutes po pomme de terre ebela bien osina oja mboi po okisa mai mboi ngani toko bien mai mbongi etoka bien pomme de terre wana esangana bien totika yango su pendant 3 minutes ebongo tozatala ndenge oti sikoyo biloko na biso ezotoka mbongi na biso oyo tozolamba ezotoka vraiment abonné à Kelly Joss Télévision vous êtes toujours branché na Kashi Télévision nde ozwa biloko ya bien vraiment totikaki yango pendant 3 minutes etoka toyaki kotala vraiment eza na goût moko tokoki koimagine te totika yango lisusu mai na biso ekita nde tokoyeba kozonga su kotala pendant 3 minutes cameraman akobendela biso donc totikaki pendant 3 minutes yango oyo tomeka mungwa na biso tomeka pomme de terre na biso soki elemi nde tokoyeba kokitisa opala abonné à Kelly Joss Télévision kaka mama zipango za kitoko taka mboi kanga ntulu ndemaka nango na fufu na loso akwanga oyo nyonso lindolia nango vrema sibu na biso tobandaki kolamba esili yango oyo
ebeli supu nango yango oyo ntango yango ya kobela yango oyo tozomona koni ya kashe télévision bola toujours branché wana tobandolakisa bino biloko ya bien mboli na biso tolambi yango bolandi vraiment malamu ndenge tolakisi bino façon nini ya kolambela mboli na biso vraiment mama Kelly Joyce tosala yango oyo ozomona tozosalela bino tomeka ndambo bomona loboko bongi yango oyo tolambelaki bino sana kobela merci vraiment na balandi oyo balandi biso bapesi biso ta kotala façon nini kosala mboli na pomme de terre vraiment baboni ya kashe télévision poza toujours wana branché mpe bolike bosabone lisusu donc bopartage balien banini bino moko oyebika nini tosalaka vraiment napesi biso merci na ngai na mama Kelly Joyce parce que opesi nga so opportunité ya kosala so eloko merci na ngai so napesi na mama bienvenue motuto na elikuba na nsima merci vraiment.